Déjà un placement bazo soutenir Koffi Olomide mon pauvre mon conzi donc on a kati ya lemba to moni pe azali on a lemba donc lemba déjà eza Koffi Olomide donc retour ya Koffi Olomide na Kinshasa oui yakaboye balusa lemba concert eza mais concert eza ka ya bana lemba te concert eza ya ba communion sur na Kinshasa bana ngaba bakozala mumbele bakozala et ko sala bien pona Koffi Olomide ndenge ba oyamba totano banderole ya Koffi Olomide non simbele esunga ndeko abalusa ngoboye tourner boye voilà stozi à Koffi voilà bozo image bien pona bato ba soutenir Koffi Olomide donc on a lemba bonjour papa boni N'appelons tous nos boni, n'a santé bien, peut santé bien. N'a pas santé qui toque à part Koffi Olomide 3 deux ans ensemble. Donc beaucoup mis c'est Koffi Olomide 3. Azali Susuana, Strozina et Azali Makasi wana leur bêta premier concert va via Matayemo Virambo. On est ensemble. Merci vraiment donc ouais Joël donc tous ensemble poussa na boué, tous appelons bande comme surtout au quota, le mot là vous comprendre donc tous en a moko aza tous on a biso tous gloire ça image. Bonjour. Ouais, bonjour grand pote. Moi message, tu continues. Tous on pose comme ça, tous on bande comme Sima, tous on mange déjà bazo kota na concert awa na lemba to poussa na bwepo côté pe podium pour la Sabino ndenge population déjà babandi kota pona Koffi Olomide mon konzi awa na terrain ya G2 na lemba awa donc lemba super Candide Longindo maman na Chris Miguel na je suis près d'ici merci na Fabio Lamadidi ozola na biso palobi Junior Langue les jeunes patrons nous pouvons bien Igeli Banza Bomoni déjà tout ça. Donc place Koffi Olomide a obeta concert yango. Vous a poto la image ndenge Koffi Olomide retourner na Kinshasa. Ba bisingo za ki mwana mawa mais siko commissaire usnese. Message la question ta. Mwana mawa ya likamni. Ba lobi na rap. Yé on a mwana mawa ta yé. Bongo. Retour ya Koffi Olomide et Salinde nini boss ya mboka oyo pour bato belé bazaki na besoin Koffi abeta na Paris la défense mais le roi concert ezate bato belé pe ba Koffi Olomide ko zonga te mais le loi zongi azo sepelisa Kinshasa mobimba est-ce que message no repesa ngai bato bazé belé ba combattre ba loba Koffi ya ko zonga te oyebi masolo nyonso ba mama Château Rouge bato belé ba combattre bazarate bazarba individu voilà donc ba individu ba ke Koffi Olomide ba na lemba le lor sala ba ben to ben concert de communion obi communion voilà donc le loko Koffi Olomide comme maréchal donc le maréchal a aussi communiqué na bana lemba o eza base na ye eza place Koffi Olomide abana ko comme A na B voilà donc le lo eza le lo quoi voilà ils alelo donc qualité ba matos autozomona eza ba contrat sika obinde eza contrat biso rabata performance donc biso to yebi likambo to sala biso zakate kaka ki budi budo la munga na ton te biso meza kama obi nga rôle nanga tina za directeur ya production donc nga il faut il la correct voilà donc patron mataka na podium so na bisi OK amati voilà merci Edidiora donc tozano awa batna poto ba le lope forme mikolo balela nga kaka ba mona nga na Congo elengi Congo kekese mi balet elengi Congo nana ni susu le bois caméra na yo yango donc batu batala nga mingi nde awa elengi Congo nde yango nde vraie chaîne ouais Tracy malgré le message comme tinela nga ya mabe ma to bongsa kaka et puis batu ba ke wiki bokecho da kina ya concert à lemba bokecho abi ma yefo ya concert à lemba abi ndinga kataki arena aroya arena donc to solo mamso ambozo lo ba bokecho zo fingo na ndenge mo sikoyo na ebisio olela benge bokechura menga na benge bokechu aroya lelo azali aona kin abi akora te concert à Vienne été abi ke talaka na ndako ne mwana auto soki licence ba beti niveau ba beti aspirine ba to solo la to merci
Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobo Landabiso na Elengi Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo. Merci vraiment na babone nyonso oyo bo pesa rabiso confiance. Bo komela rabiso ba remarque pour na musala auto sala. Tongo midi pourquoi kolukela bino ba actualité, surtout bartiste Michel Nabiso, il y a République démocratique du Congo. Toza awa na lemba super na terrain ya GD. Je crois bolanda ki ba image auto sala ki awa pour na retour ya Kofi Olomide mopa mokonzi. Concert ya Paris la Défense URNA ezalaki annulé. Boyoka ki pe dossier ya Kofi bato belé baloba ki Kofi akoya Kinshasa te, Kofi Olomide bakokanga misu baloba ki 8 ans, 10 ans, mais Kofi déjà na Kinshasa bomona ki ba image na aéroport ndenge tozalaki wana pona koyamba Kofi Olomide mopa mokonzi. Lelo eza dimanche le 31 octobre, concert moko ya malonga awa vraiment na terrain ya GD na lemba awa toza ensemble vraiment. Bomona simananga ndenge bazo bongisa déjà podium bazo ranger ba instrument po kalate awa lemba ekoningana awa Kofi Olomide mopo mokonzi déjà na Kinshasa po asepelisa
bana nyonso ya komi nyonso ya Kinshasa torozana bango awa na kati ya lemba awa. Donc tozana Vieux José bainda mape tomoni awa balobi sobo moni pa bilo misusu eza pona Vieux José ndenge tozue awa vraiment po tosola nanu lisolo ya Koffi Olomide batu déjà babandi ko poussana déjà. Bonjour Vieux José. Bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va malamu. Toza awa na lemba awa na terrain ya GD awa pona Koffi Olomide. Donc azana concert azobeta awa na lemba ndeto e vraiment ebele awa pona rolarsa ba image po esepelisa Karisha Sadik la finlandaise mama sociale esepelisa pe Junior Lange ozolanda biso esepesa Igwe Libanza papa Gucci oyo atikaka biso te. Vieux José toza awa concert ya Koffi Olomide baloba Koffi kozonga Kinshasa te mais Koffi azana Kinshasa lelo eza concert awa na terrain ya GD awa na lemba. Message nous repesa pour na bateau nyonso bazolanda yo ozalaka pembe na artiste et musicien so ba beti concert ba podium no pe esalaka musala pour na bango. Message nous repesa pour na concert lelo ya Koffi Olomide. Bon, message est là public ba ebele ba sepela na vie na bango ba papa na bango et na bango. D'abord, le choix est très clair. Hein? Celui Koffi a préféré, ou mon papa a préféré que se produise dans le terrain GD parce que c'est terrain à colis. Il y a milliers de mboka. Donc, ceux qui ont été dans mboka nini, mboka ne da lemba. Yango a choisi Rango, mais tellement d'artistes interdimensionnels. Donc, na yebi ka otambola. Otambola kin mobimba pour appeler sabatu. Oyo ba soutenir qui est pour la concert ya arena. Loko les ala quitté. Pour la condition biso tout yebi parce que magamba ba covid wana na magamba ya o tout ba evokaki biso to kipe wana te to kipe artiste na biso lokola aye ko sa biso restitution ko yebi biso pourquoi concert wana ya quitté te demain to zela kango ya trop ne aye na bengi ba lemba bon ba ya ebele lemba te ba commune ezebele po bango ba sepela te mais po ba sepela ça vient na bango parce que ya lingi bango mingi tellement rimer ya trop. Aujourd'hui, bon, peut-être a été, bon, mais il faut pas comprendre que si tu as affaire à son gambeli, Zalanzo te bende, soite Otoboka. Alors, Koffi Olomide lelo ba combattre ba komo telemela ba musicien na biso ba beta concerté na niveau ya poto. Mais yo tango zomona ba Koffi bazo telemela bango yo ezolobela onini. Bande ko na biso nde bazo finga entre bitumbe ko makasi entre ba combattant na artiste musicien na biso ya République démocratique du Congo ba 8 concert érotique là ko beta mana poto te. Bon, en fait, je ne sais pas. Situation Afrique est unique. Voilà. Et ndenge moko. Donc, je ne sais pas si l'artiste à Côte d'Ivoire va bêta raté na Paris ou bien à Poto. Je ne sais pas si l'artiste à Mali va bêta raté. Si va combattre à Mali ou bien ba Malien en France va beaucoup faible que ba Congolais. Bon, comme Isanga. Mais dans la logique des choses, na yebi ke ba combattant na biso bazo beta mabe ah baza ba papa ba maman ne na mona bango mususu ebele na yebi bazo sala mabe parce que aujourd'hui net ndeko na biso mususu aka musicien akala oyo azato ebaki pona musique folklorique tradi moderne nenga commune star ya politique on a boketu totanga kombo sel kombo ne za bongo alors donc ye to ebaki na Suède mais Suède et d'ailleurs au lieu de défendre des cultures en Mboka à travers Suède, ou bien comment on a mené à travers musique, pour talent na et l'autre est la musique. À Tikine on a distraction, tu comprendre? Parce que on se poser la question, les moutons n'a pas ça la l'autre, mais finga ba konzi, finga rabat. On se rend compte que non, bango kunane, ba kota ngunda, ba lobi mukande ate, il faut s'agiter ka finga rabat Mboka, ba konzi Mboka pour que ba pese ba renouveler la mukanda na je comprends, mais vraiment vie à mouter zaka renouveler anoka mukanda au finga batamboka non artiste il faut yeba ou bien congolais il faut yeba d'abord dans un peuple sans culture c'est un peuple nul bino bozana poto totuni bango ba l'exception compte moko basala pour que
biso beto sangisaka mbongo po esalisa mboka konta yango ya te eloko nini effort nini bosala part kobundela mboka eza te mais okobundela be mboka na zamba te yo alibanda ozobundela mboka eyaka te tomona ata moko azo audience pa Macron te po alobaka ndeni ozosoutenir bato ya mboka normalement kombe eza mpona baartiste te artiste c'est un commerçant aosala mosala na ye po alesa bana na ye afaire pe plaisir na famille na ye na musique na mboka na ye baamoureux ya musique. Mais ça n'a rien à voir. Aucun empêcher concert. Leur Kofi a bétité, ouais a bétité, la mission a bétité à souter. Faire a bétité, Fabougas, Félix Oisero. Il va gagner parti à pouvoir ni Namboka. Donc parce qu'il faut tous à la gueule, la mission a bétité à tête aux qui s'engagent, ils va combattre. Tous Goma, tous Bukavu. Yango siko kwa manifeste bazo beta toza faible toza tellement très fort biso ba combattant tozo gagner mamboka pour récupérer to changer mboka exact. Je me pose la question soki lokwa mutoko bokecho ana na profondeur ya malobo ya lobaka mais ye régime oyo kwa soutenir yango no ayemba to kufa pona Congo ayemba to kufa pona Congo mais ko to kufa pona Congo maloba loba na nzembo ne zakani c'est quoi ça li contradiction nazo comprendre ye et qu'il faut stabilité moi Mukanda mais en tout cas ça n'a rien à voir pour Namboka parce que mango ça là ba ivoirien ba pia bango mambongo ba producteur ivoirien ba pia mambongo pour pas détruire culture à Congo bango bazwa arène wana ba koma ba meilleur en Afrique musique tout ba contrôler ango alors bango bazo comprendre bazo mbongo ba ivoirien pour ba étouffer musique à Congo ba étouffer culture congolaise siko bazo combat bazo ça combat ni pour la Congo combat té ça plaisir na bango bazo se faire plaisir parce que normalement ce bazo ça fois ça lobbying ba lobbying na plaidoyer. Il faut pas plaider pour la Congo, population Gomezo souffrir. Tout le monde a des dons, outils potes, outils organismes internationaux et belés grâce à des combattants. Et puis combattant, ça veut dire quoi? Tout le monde est combattant. Chacun a combattre. Et pour la promotion de la culture mboka la ngai so ina na job na ngana osala na olugande nini lelo ngina podium ya carré lobi na na Los Angeles na Arc donc yango na osala tena combattre muninga nanga a évoluer parce que ngana da mécontent na mboko ya vani. Voilà, merci vraiment donc vieux José hier tozane awa au pesa numéro de téléphone je crois malobo déjà bien trop ça une mission pendant 1 heure du temps ngana rolukayo trop solapo ozobimisa déjà maloba bien, ba maman Château Rouge boy ba critiquer, ba zolo ba wana susu nani, aromo critiquer biso ba combattre po ba maman Château Rouge, ba lobela ki pe mo po ko felo mide mabe ba kangae 8 ans 10 ans, mais le ko felo mide za na kinga ba maman Château Rouge mbote na bango, na lingi bango po ba bande konanga ba congolaise. Mais en fait combat est à bongo te, combat est entre nous les 2 minutes. Kofi c'est un pauvre citoyen, azan gouverneur, t'as ministre, c'est un simple citoyen comme tout le monde. Mais il s'organise à sa manière pour que aller s'abalanayer. C'est sa façon, c'est ça son métier. Donc l'empêcher de le faire, c'est être encore plus fort que les dictateurs. C'est être encore plus méchant que les assassins. Parce que il faut que ça Kofi, bisoto yena concerne mais yeba kebe. Mais yeba Kofi dans mundu kité, wera dans mundu kité, jiba na mundu kité. C'est quoi abundande ni pour que bango baya. Et ça bongo te bango baya nde awa. Il faut pas comprendre. Ba maman Château, je peux comprendre que 80% ya batu basala na Congo ba uta poto. Que ce soit ba ministre, que ce soit ba DG, ba PDG, ba cabinet nyonso awa, ezaka batu poto. Bato poto, baza ba ancien combattant na ba libre combattant. Mais tout le monde a un changement basa la karaté. Ça dit que même bino so iboya bo changer na bino l'autre. Alors il faut to yo kana to ba congolais, to beta li solo bien bo solo na ba artiste. Merci pour le concert à Lelo au lobby nini concert toza déjà awa na terrain. Il y a GD awa na Lemba super. Place au Kofolomide azobeta concert na donc retour ya Kofolomide toza awa déjà donc kalaté déjà concert zobanda. Moi message mke pour le concert au PSP numéro de téléphone na yo. Bo bande ko boza kimia concert le kana ndenga malambo la kisa vraiment que bolingi artiste na bino et da concert mo presque ya soutien parce que Rimer les gars makasi. Bon, hier le gars a moto plus fort que lui, il y en a pas. Alors ça lui effort pour qu'il remercier bino ba oyaye. Bon, je pense que biso tout ba yaye donc to ya ebele na ordre au lemba commune intellectuel
Donc il faut mon tout très propre, c'est-à-dire que les images au concert les anango, donc les concerts populaires mais les VIP parce que ban alemba ba mo ba VIP. Merci. Numéro de téléphone 081 plus 243 81 99 450 91. Merci vraiment na bande konyo so bota la biso, merci na boutique d'habillement Efrat à mode. Donc boutique d'habillement Efrat à mode chez Daddy Lukombo, la bière de luxe kunande qualité kolata bilamba, il y a bien bilamba bastar kende na Efrat à mode chez Daddy Lukombo, toza vraiment ensemble à na terrain ya GD na Lemba place Kofolomide azobeta concert. Merci pena Junior Lange, le jeune patron, merci na DJ Tobis, Romel Mosengo, Romel Massafu na Kata France. Merci na Fabio Lamadi Didi, Oazotel la biso, Chukuma, papa na baby, merci pe na Candide Longindo, maman na Chris Miguel na Chypre d'Icide. Tous ensemble, Gloire de Kesse, tous ensemble, Richard, tous vraiment ensemble, ba chaîne ezebele awa pona Kofi, Olomide, donc concert à Kofi Olomide. Kalate Ezobanda, toza déjà awa na terrain, il y a GD awa bozomo na ndenge emplacement, il y a même la lumière, même podium, eza tellement bien pour na honorable Cindy Lekier à Rosala Awa, artiste et musicien, il y a quartier latin international, Rosala Awa, Yemoko Kofi Olomide, Balobi Lemba, à Kosepelisa, Bana Lemba, Bana Limete, Yangaba, Yamumbele, Yamasina, partout, Bakominyo sont vraiment, Tokozala Awa, ensemble, voilà. Tous un peu bande comme Soussou, je crois, Gloire de Kesse, To Tambousa Caméra, To Luka Edi Place Azali, To Luka Pe, bande comme Sou Place Bazali. Bazali pour essa la manger gloire to poussana to moni edipe azali awa donc lemba balobi suka tozo laksa na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga, donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambite maman Nicole Malonga mima hata sula milaite anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makambia na kuma kelwa mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Déjà un placement maramoubat bazo soutenir Kofi Olomide mon père mon konzi donc awa na kati ya Lemba to moni pe edi yora azali awa on a Lemba donc Lemba déjà eza inda Kofi Olomide donc retour ya Kofi Olomide na Kinshasa oui ayaboye yakaboye balusa Lemba concert eza mais concert eza ka ya bana Lemba te concert eza ya ba komi nyonso na Kinshasa bana ngaba ba kozala mumbele ba kozala et ko sala bien pona Kofi Olomide ndenge ba oyamba totano banderole ya Kofi Olomide non simbele esunga endeko abalusa ngoboye tourner boye voilà Stozi à Kofi voilà. Bozo image bien pour na bato ba soutenir Kofi Olomide
Donc awa na lemba. Bonjour. Bonjour papa Boni. Ngappelle en tout nos boni, nga santé bien, peut santé bien. Nga santé kitoko à part ko felo mi 3 dozana ensemble. Donc beaucoup mis felo mi 3. Azali susu wana strozi na ye azali makasi wana leur beta premier concert va via Mataemo Virambo. On est ensemble. Merci vraiment donc ouais Joël donc tous ensemble poussa na boué tous à peine bande comme surtout au kota longola ngo. Vous comprendre donc tozana moko aza awa tozo na biso tozo gloire so image. Joël, qu'est-ce que mon concert? Bonjour. Ouais, bonjour grand prêtre. Moi message muké mon père mon conduit donc retourne à Kinshasa concert au batu bando zela yango sko ekokisami. Ouais donc je pense que bana lemba donc totonda donc Double King on peut ça magamboa. Ouais, Double King, le maître des doubles de mer. Donc ah pena boya totonda boya oyo ka ba spirine boya oyo ka ba futa jalon boya ka ba kamba bien donc bandule ya danger bandule na o nanu ebeta na onte. Boya Joël piano, Joël synthé. Voilà. Joël synthé donc. Merci beaucoup. Au monde likolo kuna. OK. Boya ka piano pena ya mayele ya osakanati. OK, merci vraiment. Ouais. Merci tout le monde il peut présenter ce pas Eddie Diora. Toza boka rave sambalé, tu n'avais sambalé. Yo qui ma micro, on doit comprendre té. Viens boka rave sambalé. Viens Samba, bonjour. Bonjour. Moi message que tout le monde présence no awa na lemba awa. Na concert oyo bato belé ba c'est la pour na Koffi Olomide baloba ya kozonga te mais azongi na lemba ba c'est pe alelo eza fait abana lemba donc Koffi azongi na mboka na ye azamona ya lemba yango na baki il faut se réconcilier na public na ye ya lemba lokola bandi boye makam nyonso ezongi normal ndenge ezalaki kala donc bana lemba bakomona moto na bango akobeta lelo bientôt là akoya akokita par na monument akoya na makolo po bato nyonso alemba bamona ye ke azongi na terrain na ye. Voilà concert ekozala bien. Voilà. Merci vraiment donc bomoni concert ekozala bien. Ingénieur a refait mon nez. Bonjour. Bonjour. Moi message muke pour na Koffi Olomide lemba awa eza ekoningana. Donc lelo dimanche le 31 octobre batu baloba Koffi akoyate mais Koffi yo aza déjà na Kinshasa. Bon mon ndenge podium kuna eza vraiment de babongisi. Moi message pour na concert lelo. Bon pour na concert lelo yo moko ebikara. Ebikara le mo pao donc danger de danger. Donc wana kutu moto oyo akoki kowangana donc tala kaka mopao quadra koraman na suki kaka wana donc tozo continuer toujours tozaka na besoin ya mon message moko pour na concert lelo na sirnio soda bobongisi yango batala yo comme bazotala yo kasi nini nazo comprendre Koffi Olomide retourner na Kinshasa babi singo zaki mwana mawa mais si ko commissaire message une question ta mwana mawa likamni balobi na rabu yo na mwana mawa ta ye bongo retour ya Koffi Olomide et salinde nini boss ya mboka oyo pour bato belé bazaki na besoin Koffi abeta na Paris la défense mais le roi concert ezate bato belé pe baba Koffi Olomide ko zonga te mais le loi zongi azo sepelisa Kinshasa mobimba est-ce que message no repé ça ngai bato baze belé ba combattre baloba Koffi akozonga te oyebi masolo nyonso ba mama Château Rouge bato belé ba combattre bazarate bazara ba individu voilà donc ba individu ba ke Koffi Olomide ba na lemba le lor ça la ba benga to benga concert de communion obi communion voilà donc le lo Koffi Olomide comme maréchal donc le maréchal a reçu communiqué na bana lemba o za base na ye za place Koffi Olomide abana ko koma A na B voilà donc le lo za le lo quoi voilà donc qualité ba matos autozomona eza ba contrat sika obinde eza contrat biso ka performance donc biso to yebi kambo to sala biso za raté kaka ki budi budo la munga na ton te biso meza kama obi nga rôle nanga tina directeur ya production donc nga il faut il la correct voilà donc patron amataka na podium so na bisi OK amati voilà. Merci Eddie Diora donc tozano awa batuna poto ba le lope fort mikolo.
balelanga kaka baomonanga na Congo elengi elengi Congo kekese mibale elengi ya Congo nana ni susu elegwa caméra na yo yango donc batu batalanga mingi nde awa elengi ya Congo nde yango nde vraie chaîne ouais Tracy malgré le message okum tinela nga ya mabe ma to bongsa kaka et puis batu baye ba ke Bokecho na kino ya concert à Lemba Bokecho abi maye fo ya concert à Lemba abi ndinga kataki arena aroya arena donc to solo mamso ambozolo ba Bokecho zo fingo na ndenge mo sikoyo na ebisio olena benge Bokechura menga na benge Bokecho aroya lelo azali aona kin abi akora te concert à Vienne été abi ke talaka na ndako ne mwana auto sa soki licence ba beti niveau ba beti aspirine merci tous ensemble awa tous aura image bomoni ndenge batu baboyi na bango kende église lelo balobi te église na biso photo silisango awa na terrain ya GD na Lemba pona kofolo mide donc retour ya kofolo mide bomoni déjà mouvement ndenge ezongi donc il faut que sunga artiste émission na biso il faut to soutenir bango bato ba osala musala kitoko na kati ya mboka na biso bato bazela ki bakanga ko follow mide soki bakanga ko follow mide bolinga bozwa nini baza artiste na biso maram na bango basala ba vie privée tala biso te biso tozara wana pona o soutenir ka ba œuvre musala o ba osala ba concert ba beta ba nzembu o mso etikali etala nango biso te moni ya biso yango neto lobela kaka pona musique o mso etikali etala biso te ndeti bande kwa kombata bazobengaka koloba na biso donc to sepela na bino nyonso awa na ba chaîne na biso na niveau ya Kinshasa surtout lengi ya Congo TV bolandaka ba chaîne eza belé ba Afrique lengi TV ba Afrique Info ba chaîne eza vraiment belé na kati ya Kinshasa tozana pona rosungara ka artiste émission na biso merci vraiment bomoni ba image ndenge batu baza bon to continuer tozana pause comme ça tozwa bande ko misu sima tozwa ba image ndenge batu déjà bazokota na concert awa na Lemba to poussa na bwepo côté pe podium to la Sabino ndenge population déjà babandi kota pona kopi olomide mopo mokonzi awa na terrain ya G2 na Lemba awa donc Lemba super Candide Longindo maman na Chris Miguel na je suis près d'ici merci na Fabio Lamadidi ozola na biso balobi Junior Langue les jeunes patrons nous demandons bien Igeli Banza bomoni déjà toza donc place Kofolo Mide a obeta concert yango toza a poto la ba image ndenge musala ezali kosama malamu pona Kofolo Mide retour à Kofolo Mide alobaki akosepelisa Kinshasa mobimba nde toza ensemble pona kozwa vraiment ba image o ya Kofi Olomide na terrain ya GD awa na Lemba donc concert eza déjà awa bientôt concert ezobanda bomoni ndenge bazobongisa toujours ingénieur bazali pona son pona lumière hein lumière déjà edo pona lumière ozali Edo déjà on a l'icolo pour la lumière pour la Kofi Olomide donc merci Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée merci na Tracy Mbelenga Pro merci na Glody de Soukala mignonne merci na la Finlandaise la reine maman sociale nyon soyez moi Sigitoko Karisha Sadik la Finlandaise tous ensemble pour la Kofi Olomide Martin Engi double vitesse à fusée tous au bas image